Saratola TV. Nakama inangate po epela mbali bosuta clasher muto na mona kame na mona tout recoller moi sa vie de loi. La vie continue na mona ekara et puis na zaina ngane lokolo baté. Saratola TV. Bino ba comédien o bwana poso sungae bokeno lukaka Justine parce que avant ya obimisa mbongo ya luka ko bimisa ye na prison il faut bo bandana nous ko soigner pota ba blessé o ya BBC na via Justine a personne publique té mais bo commissaire public bo BBC réputation na ye. Saratola TV. Oui, ndesiko bijou la reine ayebe kaka basali programme ya luka jour bakutana na epela pour que basola en face. Très bien. Mais je la reine tango ke sola na epela zongeli Justine. Yoka maloba mama epela. Nga naza nga na problème te. Nga abomba ka ba bière na nga. Ka? Oh. Saratola TV. Ah bon? Donc, yetia finginga boye na conscience penza. Et puis, nga na opekisa ye ati ko sala émission bandengo wana parce que ana ba preuve maramba ono baté, aolinga suna futa ye. D'accord. Dans ces cas, la justice va doit faire son travail. Saratola TV. Oh, Justine, na mauvaise foi o epela la kisaki, achaki déjà que faut bakange kaka. Nde bakanga ki mame pela na minute tolo bana makala ti oh azana makala obiazana ana makala okay. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Torpede Télévision, Bayenyon Sobolinga Kamama, Sarah Télévision, Mbote Nabino. Il est temps, Yako informer Bino dans la situation Oignon sur Ezo Lekana, République démocratique du Congo. En tout cas, la semaine passée, to Sukisaki Yango na Makambo ya Somo Oyo et Kotaki na Internet. Arrestation ya maman Nabiso Epela. Vous savez que c'est une maman, une comédienne Oyo a œuvré na Moussala O depuis ba année Ebele, ba outil groupe Moko et pas vienga Dios na ndekonaye vu de loin Oyo Bino Nyon Soboyebi Kazali, le mari ya maman Nabiso Mata. Depuis un certain moment, Toyokaki, Balobaki, Bafingaki, Makambo Legaki, Belé, na baetando eki en tout cas, Biso Tozalaki wana, Tozo Talango Kana Mosika, analyse Tozo Sala Yango de loin. Sur ce, nous avons dit avec maman Saratola, aujourd'hui, tout le monde peut ça la analyse, nanga munabiso, une façon, yakopé ça, au moins une idée, tout kabolana nous makanisi. Et aussi le nom de maman Bijou, la reine, Oyo. Et yoko kota na makambo, il paraît que maman Abimi Yudasi, il paraît que maman Mamboza est belé nakati. Il y a sujet au biso to salaka juste analyse na biso et peto yeba est-ce que maman epela azaka kana parke kuna ou bien déjà akiti makala. Ah to luka mo to ko sala juste analyse na biso to ko kota na mamuna bangote, on va rien confirmer. Mesdames et messieurs, bo serez sentir na bino et je dirais aussi un grand merci à maman Dinana Oyo à proposer qui biso film qui toko hein combo ya Opusa, vous savez Opusa un film qui avait 19 épisodes du début jusqu'à la fin et bandi bien et s'il bien en tout cas. Nous attendons le deuxième film ya maman, ce qui pas son dernier film, j'allais dire le prochain film ya maman, ce qui est comme prêt, j'en suis sûr, maman Artine de la Bisso affiche wana to ko luka mo peto ça la promotion maman kande to mesana ko sala maman Dinana. En tout cas ce sont des femmes on a senga kala ba neko nyonso bo kende bo s'abonner na ba chaîne wana bo participer bo aider bango et ko ça quelque chose de bien. Aussi pour une écriture à Congo au nom de Belvi Kondi à Komaki Lissous après Pissom 68-7 a proposé ce film au Ezo Leka déjà na combo ya face à face où nous allons retrouver maman Milo, maman maman Marina, maman Aziza, maman Top, maman Léa Ndaya.
c'est-à-dire ba maman ani ba union so basala ka théâtre ba icône ya théâtre ya mboka na biso bazali na kati ya casting ya film wana. Allez encore une fois vous abonner na Belle Vie Télévision, vous ne serez pas déçus parce que Luana na lobaka ezalaka Yerusalem ba congolais nion so plus de 222 000 abonnés ezali nsakate ezali blackté, c'est le bon Dieu né à Pesaka. Voilà pourquoi nous serons juste derrière babilo comme malamu ya ba mamoyo pour t'accompagner bango. Je souhaite Erozo Pesanga caméra na longola chapeau pour dire un grand merci à maman Bijon Ketani, maman va 90% au bon à papa Jean-Pascal Leka maman. Un grand merci à vous maman. Un grand merci à maman Déborah, hein, maman Déborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga Nzambe Azala Nabino. Un grand merci à Bertin Kondembongo propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal ou au Canada. Un grand merci à maman Émilie Seti Maïnga, moi Nzambe, la directrice ya ONG La Vida, Oizwamina, République démocratique du Congo. Un grand merci aussi à toi Aurélie Mafuka. Mafuka yaba Aurélie, tata moi siabana, c'est-à-dire Nzambe apambola yo, toi et ta grande famille. Boende to lukato bande émission na biso je suis na kanisi oncle Dago Vicente bisika ezwami yena mama Elf Ibara Nzambe apambola bino. En tout cas boende to bande émission na biso. Mais tous on a nos transitions à filmer Nabino face à face et puis on se retrouve tout justement après pour tous maman Saratola. Merci. Saratola TV. Yo kamika na héritier. Yaya. Muto a boma kinzoto a travailler ka luka ki asala biloko. Po yo tika nango. Yo pe boma nzoto luka yo tango bota mwana tika nango. Yo to ko mi benga héritier. Za mwana yo bota. Esopa o bato baseka ko. Message pipi les sili. Yo ka réponse. Toke. Lukela ya obweta. Yo kero ko. Ya mano lo banzabe. Ce n'est pas maman no ya mupanzi. Aza ba publier mike. Merci. D'accord. C'est bon. Saratola TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi Waneza qui filme Nabino face à face au Ezoleka déjà na Belle Vie Télévision. Aujourd'hui, beaucoup troisième épisode. Nous faisons rien que ce travail objectif Ezalaka Moko pour vous informer, pour vous aider, pour vous accompagner. À tout tchaka juste extrait. L'intégralité, il faut aller suivre ça chez Belle Vie Télévision. Voilà, je souhaite aux oignons de Maman Sarah, Toba d'émission Nabiso. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Papa Tadi, bonjour Naba Ndeko. Sur Bazola biso na Top Média Télévision et puis na Saratola Télévision. Santé, semaine et les kindengeni, maman. Santé, ça va très bien. Semaine surchargée. Temps néaté. Temps exact. Voilà. Voilà. Boluka, c'est ça le femme. Oh, baza, bamibenga kaba patronne, mais au moins. Elle a un bureau, azali na ba activité au doit salaka, bambongo propre auto bengaka, yangwana. Au lieu bandi ko na biso ebele, permettez-moi, ebele bana ba GB, ebele baza na ba bovin, bana ba gombe, ba futela ka ba appartement, il y a luxe, mais ba salaka te. Moi je me pose des questions, bozwa ka bambongo wana wapi o bo futaka ba appartement wana en tout cas. Félicitations au tata Mosia Banananga Saratola pour tout ce que tu fais, tes efforts en tout cas. Ba fuyu nango ezo komonana. Un mot par rapport à film na Oyo face à face au Totara extrait. En tout cas, Belle Vie Kandi a comme kaka. Donc, boebi batunias tout baebi que Poutine de l'écriture a comme soit a commis rata nangote. Très bien. Et puis a comme rapport se retrouver na carte ya makambwana, tozo solution, tozo maye les pesa biso leçon na vie. Très bien. En tout cas, on a olobara chapeau sous na Belle Vie Kandi parce que malgré humiliation, Bitumba, Mafinga, mais elle a continué à bosser, c'est ça une femme forte. Très bien. Et puis, Nabandi Konapsum Soussou Mamadi Nanapé, c'est une femme forte en tout cas. Ce sont des femmes à féliciter. Et Baza, par exemple, à suivre. Très bien. Parce que te belé Baza Liboso na bango babanda masolo oyo. Lelo basuki ba malheureuse. Ngana mitu na na e barate bo bomba succès onde ni ti osali succès na vie. Asuka oyo sala shit libre. Il y a un cas que tu vas quand même retrouver on a po ya starter. Très bien. Chapeau na bana basi wana o nyonso ba osam sala ba mibenga ba femme forte. Femme forte déjà moi sur alia mbonga mbalité. Très bien. Femme forte pour basi msu bazana mutuka mobile asombi.
liputa mobali bijou mobali téléphone voyage mobali téléphone na crédit na méga nyonso mobali komi benga toza femme forte pour tambola na jeep basombela yo ba femme forte ce sont des femmes au babla mukana tongo atrikop akoluka bango na ndi ba femme forte ah oui basi o baluka mbongo basi o ba travaillaka moi c'est ça to bota na mobala salela kaote yo poko sala mobali bilo musupe mobala ko sala te poko compléter donc courage na ba femme forte union en général dans tous les domaines mais bongo ba femme oyo ya lokolo pete o bakenda ka wana o bazala na misala te to bengi bango banani kasi bango pe suka na bango ezalaka te bango ba femme forte te so aujourd'hui quand mo bo ministre somelo ji pour sali vidéo za femme forte ji pour ane za mutoki na hotel et tina mutoki ya mobali wana te oza forte en quoi peut-être oza forte na kindumba oza forte na oteka nzoto là on te comprend mais oza femme forte donc voilà merci mesdames et messieurs. Boyende to côté siko na émission na biso avec maman Sarah Tola. Maman Sarah Tola, Nazan a besoin justement la toute première question on a tout par rapport à tout ce qui s'est passé lorsque au Yoka Kinanu les insultes sur Moko ya biso ndeko na biso na kombo ya Justine Mata OP, c'est une femme. Une fois Nazalana yo tokena to sala émission avec papa vu de loin na mona complicité wana eza et pas batu wana mi balena moi si na mobali mais aujourd'hui qu'elle soit exposée insultée et le quoi liboso il a qui on a makanisipe donc eza qui ni maman en tout cas na yoka eka mafinga ndeto ka ba mafinga nyonso tu ba fingi mutu et na kama ina ngate po epela mbali bosuta clasher mutu na mona eka mais na mona ah tout ko ekoleli moi sa vie de loi et la vie continue na mona eka et puis mais Sarah, entre vous les femmes, oyo pe bawana pe bazali ba maman même batu oyo babimisi makambo oyo bazali pe ba maman, est-ce que le respect ya kobenga moninga ndumba ekoki kozala te ekoki kosala pasité vis-à-vis ya ndeko o azali pe tata mwasi ya ndeko na yo ya mobali Sarah? En tout cas kobenga mutu to ndeko ndumba eza mabe ouais eza mabe parce que ndumba de baloba na lingala eza mwasi wa bali na nte mais Justine a femme mariée yo obenga ndumba ndengeni mwasi ya mutu obenga ndumba sur quelle preuve est-ce que preuve moko ya kindumba ya Justine c'est bimi na réseaux sociaux tisiko na tozana point d'interrogation très bien tozaka na ba il paraît na ba Léondi siko mwasi ya mutu okangi na mobalité à commettre adultère te olatisi mba moko poso ya bandumba là c'est méchant et ça kitoko tenga zo regretter kaka est-ce que déjà merci Johnson avant dans na plateau babanti ko tuna makambu vie privée ya Igni Edo bayambi merci Johnson émission non tonito tuna yo ba ibsipso Igni Edo na mobile na eba kabwani po merci Johnson asala ekindumba na musicien moko est-ce que c'est zala pour biso to ba africain to kota na onero to kota na ba américain te na ba race système to suka na race de ba africain ba africain pour bango pe ba africain est-ce que ko salama est-ce que c'est Salama Jean-Claude Van Damme bayambi une émission ba tout na yo OK musika bongo baza bango nyoso basa ba film basa ba film futu tanga to kota tikuna ba jusqu'o yo Jean-Claude Koutenga linga mingi Sylvester Stallone bazu Sylvester Stallone babando tunae babando tunae toyoki Arnold Schwarzenegger bakabwani na mwasi nae est-ce que yo moni yango ndenge ni babike bakangia est-ce que ko salama bayambi penda Arnold Schwarzenegger batu na vie privée Sylvester Stallone oza star so bayambi yo fo batu na makambo ezotala musala na bino vie professionnelle na ya yo makambo etala misala na yo même vie privée na okolinga batu no ngote parce que oza star il faut pesa vie professionnelle bayamba Fabrigas parce que c'est Fabrigas ba j'ai on na maramba Fali Fabrigas alobani j'ai le numéro de Fali ma ese sopani si faut na pesa e conseil na obenga na téléphone eza vie privée na yi na koyo solango a te ato sur la musique voilà.
siko kistar yango ya bino tango naloba boza bata maboke fo bondimaka ezobima na angle nini oyo ezolakisa ke bato oyo baza bastar soki Jean-Claude Van Damme osala yango te tozo ata bagou kasi tokita na tokiti na kota Côte d'Ivoire na base Thérèse bango mibale bando tuna go base Thérèse bakabani na mobile na ye bakangi soki boye na boye est-ce que zala ale go pe azua fongoli robinet abandi koloba est-ce que zalaka donc yo star mame pela oza star ya mukolo pe ya mwana mukete oza na carrière ebele liboso na yo ovandi na plateau ba otuna o vie privée ya ndeko na yo ya artiste ya confrère na yo vie de loin oyo oza na numéro na yo ko benga yo vérifier information rapide que biso ba chroniqueur mais ozo ko titoyer moi si ya moto kolatisa e posta ki ya ndumba oya zate non to moni place basali divorce te na vie de loin tisiko non ba déclarer même ata baba siko local na papier wana na yo moko ata vie de loin e bisiote mais na yo moko zo mona ke bato yo na réseaux sociaux mensonge ya kambangu vérité ya kamalem malembe moto akosaki likambo ana Afrique du Sud yeba okangisete kimia siko yo moto yambaki yango sans réflexion tala ba retomber batu babandi okanga mais puis chaîne ya mulai na journaliste zo vando zo confirmer azandumba abimagana ibrator où sont les preuves ya ba propos pour retenir après bokolobao justice où sont les preuves pour obtenir ba propos moko diffamatoire ce que tant ba ocha mutu maboko bakangie batindike na makala o balesa ki justice atindike makala neni mais où sont les preuves ya kindumba et Justine la diffamation soki Rambo osala yango te poza star soki Merci Johnson osala yango te poza star po ani te bino ba comédien ovandi pe na plateau ba otuno vie privée andeko nao loba non sur la vie professionnelle ou la vie privée na italienne si faut na sa conseil na benga na téléphone. Merci beaucoup Maman Sarah. Mais au regard de cette situation, toujours que moi malembe pour na Italie l'arrestation na no ya maman na biso epela. Total yango to mona qui était papa na biso vu de loin maman na biso epela azoki beaucoup plus par ya ndeko na ye vu de loin pour acclacher sur o azali mwasi ya ndeko na ye vu de loin mais elle komi makambo ya kokangisa maman mata ou bien partie adverse tena qui compte te que wana dali tata mwasi ya bana to consulter pe papa. Est-ce que quelque part moi et l'autre on peut qui kosalema non ba consulter vie de loin pourquoi yé tant à salle émission consulter vie de loin OK vie de loin ça le resate Justine m'attendait aux ala moi sa vie de loin ana papa na maman au baza en vie OK akoli na maboko papa na maman au babala na légalement officiellement ti lelo donc yé azoboko mananda ku oyo baza exemple très bien ngala moni maman Justine ana alliance munene lelo ba ofinga maman na nganga na mobali na papa ba Justine bazanda ko mosko tala couple na bana ba bota bana bango ti lelo baza ensemble c'est pas facile donc ye Justine azo hérité ka oazo mona na famille na bango amoni papa na maman na e babala ni balata ni lopete baza ensemble yango ye pas o répéter histoire à maman na e ye moko nenga za wana azo vivre na ndako eza témoignage à mariage o eza ba parents na e ah oui ya o commettre ditende ni maman na ya sala yango te azo vivre na papa na maman na ti lelo amona bango baza ensemble babalana ye pe babali officiellement en dehors ya ozana famille Justine mata na vie de le bana mikolo bana bazwaki diplôme d'état de la mona adasa bakbandi université to kenda ki pe jour na lemba wa Justine azolela bisara bana nga bakoli parce que alinga bana vie de le bana pe balinga kai na mona ki Sara nazala ki ona ndenge ni bana na baki ngana ebisaka na esako moko soki mama akabwani na mobali ya solo andimi kopesa mobali bana bazakeres OK omoni bana wana bazaina mama bango te bazaina na Justine mutasala nyonso akenda na bekole na bango Justine papa bango kuta koma te feti wana mutasaisa kango Justine ozo comprendre papa kuto ya lobi makambo na yebi na ngango te Justine atambola na bana bana wana yunga na bango donc
alinga bana wana abi ngelo kesa nga pasi bana bakomi déranger na université saro ebi combien matumboli esala marana ba université baleka boye mama abino bazonga boye mama abino na papa abino bakabwani mama abino asala ki adite ekomi osala bana soni université bakomo seka bana ba question ekomi ke ezongi epela asala émission liboso atiki asala émission mi balé mais ya za mwasi akome aza comédien aza mwasi pourquoi pas benga tanga na téléphone atunanga soki yo saro benginga na téléphone tuninga oyebi o découvrir vérité que ça mensonge o sala émission te pourquoi pas y pas benga ta vidéo loin benga ta Charlie vous comprenez donc t'as dit au moni eza makamususu ba dengona biso ba comédien faut ba bungisa oui et belé vraiment en tout cas il y a beaucoup de choses que ba gaffe à moi trop parce que vidéo aza comédien vidéo aza comédien et puis aza compréhensif il fallait obenga ta otuna que Charlie na yo ke yo na madame Bukabwani bona bo anga peso réponse eza base tu appelles au kuta mais yo tango yo sala émission est-ce que contacter Charlie ou contacter Charlie na quatre émissions solo ba que Charlie mutaebisio kanga Justine naba message à vibrator si kotang bakangi yo bozoluka vidéo sani non mais na landa ba tumsuba lo ba vidéo azo yambate asala nini mutafingi mo ebike mobali nyosa linga bacha musapi me bacha mwasi nete ah oui hein, parce que Valère il y a mobali et donc mon n'est pas mwasi très bien alinga yo finga na oye mo fingele mwasi te siko yo bolingi Charlie sa neti nini ndeko mwasi aza responsable Justina responsable oui a business woman atekaka sombaka saraba business tae ana bana mikolo ana famille maman na famille papa or belle famille na mobile nae très bien sikoyo problème aboye ozo engager réputation ba parents nae ba otala ke comment biso ba parents na yo nous sommes encore vivants en vie to balana ti lelo toza exemple pour na yo commettre des tendenge nini quelque part eza ko salir image ya famille na biso dans le quoi biso papa na maman to pesa mwana éducation malamu te tala ki osala adultère oh maman na ya salate non il faut ramener les preuves vie de loin anelo ko salate parce que nena yebi makamninge zalelaka vie de là tana un mona marambote donc s'il faut ba comédien bwana posa bobo mamu oyo faut que Lucas Justine ah mais vie de loin ah papa mane loko sala bien avec sa femme koleka batwana nyonso ane loko sala te parce que na mafinga afinga vie de loin ta protéger vie de loin mafingi Justine alors vie de loin loko sala te très bien atanga na place à vie de loin na ne loko sala te donc faut les kaka bo Lucas Justine donc faut na protéger juste ma femme il a protéger moi sina edo bino ba comédien o bwana poso sungae bokeno Lucas Justine parce que avant ya obimisa mbongo ya Lucas ko bimisa ye na prison il faut bo bandana nous soigner pota ba blessé o ya BBC na via Justine à personne publique mais beaucoup commissaire public bo BBC réputation na. Voilà bandeko balandi boende to continuer na émission na biso mais maman Sarah avant na komana na arrestation pena maman epela question o donc elinga lorsque yo ozo koloba aujourd'hui vous fustigez le comportement ya mabe ya ba comédien entre autres maman epela oyo ayaki directement pour s'attaquer na mwasi ya ndeko na ye mais quelque part aussi maman Sarah ozo mona pété que maman epela akokaki kozwa ba rumeur o ezalaki na place publique oyo souvent excusez na lobité que yo vous le journaliste et chroniqueur bozo memaka yango na place publique yepé asalika juste interprétation à limboli par rapport à makambo azwaki omoni pété que non quelque part bino pe ba panzi sango bozana une grande partie il y a responsabilité il y a destruction il y a le kuta et beleza sur la place publique maman. En fait, papa t'as dit vous avez raison. Oui. Mais na bateau bota la biso ba ebike eza na ba chaîne belé so elobili kambelo ba vérité te faut vérifier information. Ah oui. Ba yana makambo ebele ya lokuta. Eh ye ba kabwani ye ba sali boy ba bango bazara so mikolo wana po bango vina bango analyse ba ebité. Très bien. Vina bango ba créer la matière. Mikolo to kosela ye na ye to sangisa ngo to koseli bango likambo. Au mona bazoba na ba insensé o ba ozama ele te pour la vérification. Ba memana. Ba bandi ko harceler maloba ye bakangi ndumba sali
preuve ezate bauto yo to ke ka musika te tala grâce teni lisolo grâce ezabi yo kundango ba chaîne lokola ba chaîne ba clochard ba chaîne ba mamu ba batalo kuta ba mutu kisimbi ba bakoka batu wana tu ba bato ba créer matière ba yaka jamais nelo kwa solo batu ba yebi ke so photo luka information mo ya solo ah tous la non Sarah to la sala analyse que les cambonaises ya solo moi si moi komela ngabi mama Sarah makamba Justine tant na moni yo lobela ngote na comprendre que ça mensonge et na moni lobeli yango pesi vraie version de bakange pela na comprendre yango pourquoi oloba été tout ça l'effort bandeko hein to luka pe information il y a bien aussi pino batu botala biso ndeti makambo ba chaîne Costa ba chaîne tilelo ba chaîne ezebele bala mukana tongo akosi yena e bakabwani yena e ba osolate ba ela biso pe dina nana peshanga ba solate donc baloba makambo ebele ya lokuta bien. Bolukaka ba information. Moni ba chaîne ndenge wana tadi so ba bimisi message. Bozela boke luka ba confirmation pa batu mususu. Très bien. So moni batu wana ba okipa ngote c'est que le kuta nakati. Po baloba ka lukuta. Ezaka lukuta sko ye epe la tanga yoka ki batu ba loba ba tiaki preuve te. Ayo sa analyse poani. Aye défendre ndeko na ye moi c'est asali mabe yango yaye ko défendre ndeko na ye. Na preuve ni oh ya muna kina ba itando yeke maloba maman et puis maman ça derrière la caméra longue mon anate te ba peut-être so ga mwindu eto pembe aye bani ami suma vondo bon a circuler ka ba photo azo circuler ka ba photo derrière la caméra allez mutandengwana ayaka kosara elle ment comme elle respire mutandengwana ndebo ozwa sora lekisili kamna mo alobi alokuta bino pe bomemi yango ya solo alobi likamna alokuta bomemi yango ya solo ye mutaya okosela peshanga bimangana tel ye belebe donc kaka ba chaîne wana ezali mamu mida ese o wana kuna mususu comme on a yedo comme bimado difficilement dans monoko en tout cas vous devez faire très attention ba papa ba mama botika mato inabino ekota salité na misu na bino etala ka buzo bate nous devons réveillons-nous en tout cas réveillons-nous il y a des choses tout tika la biso sur le plan professionnel to bomana sur le plan professionnel oui ayemba ki mabe abina ki mabe alata ki mabe na clip wana son eza mabe ayekutu ba biloko ne salité oui acceptons mais pas jusqu'à ce niveau. Sarah, Bijou la reine aujourd'hui, Balobi Azali Juda, Ateki Mama et Pela. Et l'icolo il y a $100 et pas moi si il y a vu de loin. Ta réaction? Il y a l'okuta. Et dans l'okuta, Bijou la reine a éveloté. Akoma ki kuna ndenge nini so akoma ki kuna omoni tadi bilo mse zara olinga po bomela mutu moto. Mais moto ye mo habité bobo melanga moto te. Très bien. Nao lo banalisese. Yo comme maman waze quoi. Na lo banalisese. Ya lo wanga. Yo ofingi nga na télévision o tenir ba propos mo diffamatoire à mon nom. Nabi na mona atadi. Azala bien na Yves Ipan. Nabenga Yves Ipan. Très bien. Nabengi Yves. Tala ba propos tali azo tenir na émission na kombo nanga. Est-ce que ko yebisa tika mamba sala wana te parce que eza makambo susu nga na ko sala te mais famille nanga ekoki ko sala yango ko appliquer yango. Parce que nga na personne publique. Voilà. Sora zo sala buzz. Asala buzz na kombo a Charlie. Nga naza mwana ya batu na ba parents nanga. Baza en vie, naza na famille, naza na bandeko, ba grand frère et j'ai mes enfants. Très bien. Ba o supporter makambo wana te. Atika. Bijou la reine ebisiabi na solo la na yi. Ndeko Justine pa ebisia lobi bon. Sora lingi to mona na sola na en face et aux ala bien. Au lieu de transmettre un message. Tout seul en face. Oui. Dès que Bijou la reine, aïe kaka, basali programme, il y a Luka jour, bakutanana epela pour que basola en face. Très bien. Bijou la reine, tant que sola na epela zongeli, Justine. Yoka maloba mame epela. Nga naza nga problème te. Nga abomba ka ba bière nanga. Ka? Oh.
kaya on a épisode ngana zana ngana problème ti nga abombela ninga ka ba bière na nga so abombeli nga ka ba bière na nga moi muke na nga na osala émission na changer maloba étiqué ah bon donc yetia finginga boena conscience penza et puis ngana opekisa ye ati ko sala émission ba ndengo wana parce que ana ba preuve makamba ono baté aolinga suna futa ye d'accord. Dans ces cas, la justice doit faire son travail. On va voir. Nde omoni rendez-vous basala kawana pesaki les mêmes jours té. Ah donc rendez-vous kala. Basalaki po na bakuta na basolola. Siko ebimi na mauvaise foi. Que ba futa e so azai mutu maela ngalo ba ce mec na ngalimbisanga na eba ite na kotika na kati actualité il y a internet il y a le biba futa et donc asala ki avec conscience il y a osali réputation et c'est par là Justine na famille na eba zu idée justice c'est ça nini et interpeller après ça ba preuve ya makamba lobaki parce que ça même pas na conscience à reconnaître même pas que a osali réputation à mutu nde jour au fallait qu'il bakutana mbila et tche bango maboko alors ndeko penda bijou la reine aibi mambo arrestation anati batu ba olata na bango eka po bazaki na epoye mutabenga ke pela po bakutana Justine Justine na mauvaise foi o epela la kisaki achaki déjà que faut bakange kaka nde bakangaki mame pela na mitso toloba na makala ti azana makala obiazana ana makala Qui dit Damakala? Ouais. Ça dérange hein? Et ça lui passe hein. C'est quoi Sarah déjà tata moi si Yabana déjà Azana Makala. Il y a Charlie à quoi réagir té. Atiki tata moi ça qui ne peine na Makala. Allez le ça té. Ce que zana batu bana beje basunga mame pela balukara Justine. Il y a Charlie ane le ça té. On a des vérités, on a salaté. Et puis la laxi mauvaise foi. Justine a joué qui est le quoi c'est mec. Ah ok, oui. Malgré la propos atena, qu'est-ce que dit que la finga qui est salité? On est na salité. Ba mo mususu atena ki wana. Ouais, le bango ezana. Toyo ka ngwe paka ya bande kona biso ya double face. On nini toko tso mulandi. Malembe mama. Aloba mabe. Mais tant muto yo lobi ne mabe na ba niveau wana. Muto lobi na mabe na ba niveau wana assimilé à kubengo na téléphone. La considération oko senge mbongo te falaka bando senge ne pardon mama to kutana yo sengi mbongo moni lokoso nde bomisaka bato ye wana na makala et servir bande kona biso kaka ba comédien télé son maintenant ba journaliste oyo ba yiko finga ka batu nyonso tao azam même ata na preuve mon côté abandi ko finga ti même mame pela pe asalaki émission ye mon côté basali moi ebele boni kaka batie maboko pa liste za mulaiti yenda yaki na confirmation pour ebota mbuma oyebi batebele so bazu courage au salle la Justine émission et uti pepe là batu ba moi loko pepe là alobi net ka soli na vidéo a confirmé kindumba Justine yango batebele bazwa kango na considération live TikTok et kezongi live YouTube et kezongi page Facebook n'en parlons pas. Vous comprenez? Alors, il faut frapper. Mouto a hier la confirmation qui Ndumba Justine. Après, ça va preuve. Mais la liste est vraiment longue. Voilà. Maman Sarah, moi, tous temps et belé, ezalité, tout le cas, moi, déjà tout chité na émission na biso. Le message important au lelo, au koki kozalana yango pour tout ce qui se dit. Que vidéo loin à Tiki Ndekonaye ayeko koteli bakangiye Justine Mato aussi ne pouvait pas faire ça même si a fingié aza tata mwasi abana il fallait achango kana c'est aujourd'hui et comme le kola sujet moko boya ya moi bobangi na humiliation vis-à-vis ya maman epela yoko ki ko réagir ni poto en tout cas ba arrestation ya batu nazane loko réagir te très bien je tenga soutenir na finga te OK. Et botika phrase ezalaka ke ata ba fingi yo esa nini omoni ke fallait sala ke exception pour na mwana na emoko c'est-à-dire yo mutali banda siko sort na yo ezala nini soki yo supportera ba finga yo
mutu nyonso ta osupporte Justine osupporta yango te parce que aza star tabi aza mwasi ya star ye moko vi na ezaki star te. Très bien. Alors on permettre yango te boti ko condamner parce que asali oyo ka falaka sala moni ba biso soto kangisa ba te po biso moto ana kati ya réseau et internet. Très bien. To yebi nenge fonctionnaka mais Justine ana kati te oh ba fingi fa kangisa mutu fa kangisa mutu boti ka ba phrase wana mais elora suka na oloba ba comédien bo gérer vie na bino bien. Oui. Et ça là nga soni au moins mutu mo sala succès makasi na vie mais atterrissage na ina suka mawa abeli fo cotisation bakangi fo batu basangisa mbongo neti bebo benga belvia sali ouais ndenge na bosana ki kuto question na ndenge lelo lisusu bo benga belvia za parent et binotin belvia pas za mwana muketi asa na vie na za bande kona na foyer na yango mbongo nga belvia fa kaba ah comme suko finga moi belvia kaba ye kaba te pardon belvia kaba yeti donc mo finga malisusu osali makamna yo moko ofingi yo moko na suka nango belvia ya wale za wa belvia zo encourager les mâles ils ont un sens te ceux qui sont belvia comme quoi encourager les mâles que ba finga azo encourager muta fingi mutu yake abimisi Isa kitoko mais ba lobby ba kangi ba bengi maman Bellevie lobby nazo ko rappeler atika lipe ko rappeler oui neti nga pena kunde na oyamba te yekuta Bellevie azaki motema malamu ayamba ki quand même bo encourager bango te parce que nenga fingi Justine lobby pa ofinga yo bo encourager bango te siko na kistaro nyos tubino boza mbongo ya ofuta ba frère à l'état te ba monde à l'état te boyebika ko finga bato. Mais non, bateau bo sepelisa bango na ba chaîne wana ba pia bino ba $20. Ba sangisa ba mbongo ba futa ba bimisa. En tout cas Bellevie ko sala ngote. Et puis au sambelaka, tango zo ko soutenir bateau bazo finga bateau bazo tuka ba foyer bateau quelque part mbongo nzamba pesi ozolo na ngona mabanga. OK. Eza risque ko sala ya ngote bateau muta fingi assumer peine na elora yo na no tinda muta finga te ko soutenir peta ko yoka pe mawate. Koyoka mawate yoka mawa mutabeli opesie mutazangi ya koli opesie mutafinga ke boloko te justice sa musala justice nzambeza ya bata mukilipeza eza liwate eza akeba pinir yetanga ozonga arobongisa ba langage arobandolo ba makama malamu na age na ye il faut ça na respect ba langage tanga oloba de ba kotsa omulangi basala non c'est pas bon moi c'est mon toko lo ba blo aningwana te et puis ba artiste comédien batala rapé ba plateau ya koleka ka babongisa ba carrière na bango ba na carrière moko ya soni makasi trop sombre oui la majorité soto bilelo to luka batu tout basala succès na sanksi bango tout au monake tam sous 5 apamba nde ba reservi nyoso batikali pasi na pasi milelo na milelo ale ke koto allez quand émission coûte $50 ya Gabi émission $50 à sa émission mais succès nyo ça sali na vie a comité na niveau star ba futa ko $50 pour ya otuka baninga na oba star allez-y un peu comprendre les loyo ceux qui kamebe bimi to maladie boza même incapable à quoi assurer santé na sécurité vie na bino comme obela maman live sunga siko carrière nyo so succès wana bosali na ngoni était abino à penser on a pesi conseil na leka 7e bagarre ata problème ezandenge nini ko ya ko exposer corps ya mututé na état ya faiblesse na réseaux sociaux eza mabe bato bana posa ya kufa na état o ya komeleli aza faible ana protection ka ya nzambe ye moko ko se protéger sous té bakoyi ko abattre facilement na ebite bo mi exposer rapport ani sozobela Pasi kaka SOS lisungi te maman lisungi en tout cas pour ça l'effort il y a ko assurer santé na sécurité na bino ceux qui battu ba yo sunga ba ya après mais yo moko déjà futa mbongo kenda ko hôpital au sali nyonso c'est important déjà c'est important sinon te ezara passer voilà je suis miezi au moni bato ba sangsela biso ba mbongo wana toyeba beta dam na bango oyebite mbongo nani ezokota pona nini eye mutu moko aluka yo kufa
a comme une position de faiblesse ba oluke des cotisations pona basala opération a chambongo na e nazo ya zo ba mbongo comédien tel ba bengi en tout cas na sunga e $1000 angwana na tindi ba ke basala les opération oteki molimo nao okufi okei mbongo ane sali misala na vie na yo okufi. Ce sont des personnes qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas refuser des cadeaux. Mais ça va cadeau ya rosa na ngoma kambuté. Ça va cadeau ya rochango na espoir te mbongo moko ba kabelinga na kena somela mwana di papa te et ça va mbongo moko boye e baluka na ngora world na world. Ba kabeli obonga na somi na nga caméra. Oyo ka etadi. Sarah ozo continuer mais papa aza liboso azaka mabe makasi donc world te azotinda world na yo na ba o baba tamasi ma camera boka ndenge moko ozo comprendre donc ngala benga ngo eza bambongo moko ozo maîtriser muta otindelo te ako tindelo poison ako somba amna yo mbongo wana ako salo mabe na mbongo na ya pesa o akia bando sala o mabe eza ba mbongo monga na ba merci kaka baksa caméra baksa ba mwinda kuna carburant na kanda full mituka nyos tuna chango ba carburant full oui parce que eza mbongo tenga na ozango la kotengo na cop na nga business na saila te business tangeza rabena suyer na nga na tokaka yango na saila ngo makambo so ba pesinga mbongo mususu na bakisa onelo mususu donc ba tout to maîtriser te beaucoup qui facilement ya osenga ba cagnotte ko sara ba cagnotte c'est pas bon cagnotte batu bakosa elolo koza star batu bakosa na bango yo cagnotte oza star mutakoya star na biso zobela star na biso zobela basala cagnotte basala le cagnotte ba pesio talande ko na biso clochard da Belgique aya banda kenda poto eba ko kozwa mukanda te poani bambonga ba cagnotte conséquence ako kozwa même panda kume basala ke cagnotte tilelo basala ke cagnotte tala po mona batu wana ba mabe batu bazo soutenir yo na mbongo mais bakola kiso komo kozwa mukanda so balingako parmi bango bana basi bana mibali moko pakolo bangana bala oya lokutaka posani ozwa mukanda dana ndeko nanga na cousin nanga posedi wana ba osalele te ou bientôt peso mukanda yo kenda ba kosalela ete aya posedi wana ba osala te mais basala ki au moins cagnotte tilelo vina esuki ndengeni bolinga biloka facilité te boza ba star tango osa ki star ko prévenir ko bomba pe ke lobby na ko koma na état faiblesse moi mbongo o ekosunganga moi business o ekosunganga bo créer ba entreprise c'est facile ba dona biso ba Camerounais ba o créer biso to ko créer te poani to kana mafinga tadi voilà je suis World lobby ko le kalelo merci.